Zambé asala bato ya lolenge na lolenge mais mutu to asala pe na mwasi na ye. Donc penete la biso ba porno makasi wana la biso mais aza pe na bato ka bazo linge ka pe ndenge wana. Lingi peniel. Satan de pe na makambo mai kalamba amonaki po abongo ne mutema te. Asani ka toujours na ba vidéo na ye toujours na makambo na ye. Et loko asala ki il a fallu asenga bolimbisa mokili mobimba et puis abuni même l'internet. Mais ko ba internet ko finga ka batu omoni bana boke bota na poto hein. Na lui peniel pour nanga il fait ba ke komisa ye na bato film pornographe pas jouer qui kitoko makasi ako continuer ko sala ngo akobando zwa mbongo olia kena na mabala pour mobalo asigner bala aye ba pe retour ezali bazala ka millier na village soki za na problème moko entre deux parties ne na zana millier. OK mais siko ka ezaka ya ye moko aza contre nani parce que Mike Kalambai asala makam na ye yepe na majabu na ye kuna na sala lo roté na zo pese toli ouais soki ayoki message o olia finga pona bitango bala kaka tout monde na ndenga ko finga nga mwindo asele yo nzambe na nga sele yo change obi ke sele yo to bana obenge rabi non aba pene no sala bras de fer te pene la commune na business ya sex na ye olobi ozo ka bien te c'est ça yango so olina comme prophète Fulgence na prophétiser sur na prophétiser ya raté na yo ka ndeko na comme Fulgence na prophétiser na banoki na ye pe na mbala na ba bo yo ka simbala de ba kuma ni ba koko bazana ye to ko pesa sa ta chance merci leki na nga peniel soki olimine papa Zuma alobi po na nga conseil na nga liboso zali ke ozonga na Mike Kalamba yo bia yo ka conseil a osala ngote premier conseil na nga parce que bible azonga na nani mato eke wapi papa azonga na Mike Kalamba mobali na ye parce que maboko na bana na bango siko eza pano za trop tard babala ni pano siko selon yo eza trop tard il y a zaki déjà na mobali et puis divorce na bango salamaki est-ce que ça maki d'une manière propre mutozo le basko azui mobali est-ce que son sibilo ka Mike Kalamba olo ba makambo zo ba te procédure nini faut makambo elandela parce que mbongo wana aussi le temps ba futa ngote libala neza fo libala na ebisio na tota na bible omoni ndenge alinga bala libala nyonso ya kosala poza la quitter il faut azong c'est la Mike Kalamba o nyonso ya pesaka donc mobali wa tanga zo ba kazo bala mwasi oyo il faut zongisa na biloko akala et puis apesa biloko asi oyebite conseil peniel zongela frère Mike Kalamba parce que au déstabiliser vie na ye pour mutu nyonso alingaka abotana mwasi moko po vie na ye lobi ezala malamu azala ba po omoni mibali ozwi wana yeba dabo komi na problème bana no wana obando lingo tsaka makambo na bango na mutu wana air moko bando silika za mutu malgré tout le makande to ba tozo blessé zo salo passe po vérité ezaka ndenge wana ezaka mutu azoki pota ekomi na bato fina fo ba fina ngazo ka pa passe c'est vrai zo ka passe metala penser na biso za nini ya wana lobi que yo osa analyste yo zo tala ba dire na bango satana soka ye alobande nini bolia na bino alobi makama bien Satan tanga ko tenter mwasi alobi makama bete oyebi bible batela soki Moïse mbiye atangi bible na ndenga vrai asa makambo asa te bible sengi biso est-ce que tanga ona ndenga faux azotanga ngo mais aboya yango son frère afongoli motema te ko fongola motema ezali mota bazaki na show wana makambo wana fallait ba lekamba bona TV basanga na balo bakana en tout cas bolimbisa biso likambo o eza bongo te lui c'est mon frère tango likambo ezali show bosala yango te tango comme on a souke ceci nango déjà batu image mitakala to bosela biso makambo so bongo so to ça message batu ba lukaye frère Patrice abi na keko lukaye ba lobi azate pasteur Moïse Mbi a dit azobala mais aobala une bonne femme. Réaction par rapport à Yango parce que bonne femme n'existe pas. Mutaboma mokilo komone Eva. Chanter pour Jésus. Fondation Les Bienfaits dédiés, Fête des Disciples TV et Bongisi, un grand concert live. Ne touchez pas à Sarah. Un grand rendez-vous ya balongi pe bagumameli. Mokolo ya samedi 13 août 2022
na quartier 7 na terrain Mambenga na commune ya Njili. Référence Are Mangobo. Ekosangisa bayembi ebele lokola Mama Micheline Chabani, Mama Esther Mbuku, frère Landry Mongali, frère JP Emungu, frère Nelson Kikem, P. Jonathan Yafou. Bien-aimé dans le Seigneur, et kozala moment ya kitoko na présence ya Nkolo. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Boya totombola Yesu Masia na nzela ya baloyembo na bachantre. Nzambe nyonso oyo balingaka Nzambe oyo bazaka na posa koyemba pe kobina tokutani bongo mokola samedi 13 août na bengisi bino nyonso bana Kimboteke bana Njili bana Masina biso nyonso bana Lemba biso nyonso toya tokumisa Nzambe longo ngai nakozala ebongo yo. Très chers abonnés, bonjour, bonsoir, ça dépend à R au Bozozo et la Bisso. Tabouret du savoir, votre magazine, le magazine qui est présenté par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur Yabamama Ayaya Baxiana, sous fort d'essai de la presse, Papa Zouma Kapamba Titam, sous toi Kabofama. C'est que Moussala et Bengi Bisso, Babi, nouvelle tendance télévision, toujours au four et au moulin, à travailler, nouvelle tendance, toujours. Pene na bino pona ko pesa bino ba news tout oyo bino bolinga ba news tout oyo sur le terrain tikana pesa mbote na ba vrai na biso surtout ya nouvelle tendance télévision na ba ono surtout ba commenter la biso mabe na benga bino ka ba escalier de gloire babi. Et enfin notre sœur Peniel a posté mobile mususu ya sika. Et enfin notre sœur Peniel a posté mobile mususu ya sika pona la sabato ke oui aza toujours moi si Alex Sabino que oui, aza toujours moi si aza penon bonzen, aza penon moi na muke, a posté mobile mususu ya sika. Il premier sujet sur Togolobela. Ah, deuxième sujet, on va essayer un peu de parler sur moi il y a 12 ans. Alors ça la vidéo, il y a Sommon. Moi il y a 12 ans, alors ça la vidéo, il y a Sommon. Et ça dit à quoi? C'est parce que mes parents comme ils sont incapables ou bien. On va essayer un peu aussi de parler sur le dossier à Pasteur Moïse Zimbi, Pasteur Moïse Zimbi que j'ai sali, place à Zali. Total émission, bien réagi, Pasteur Moïse Zimbi à Lobby, ou Ekoikoloba, na chaîne Obayamba qui est Pasteur Moïse Abimi, c'est la vérité, surtout, ou Azagi, on a Katamoute Maï à Lobby. Pasteur Mike Kalambay, Aza, frère Naye, à Saliming, premier album, il y a Pasteur Mike Kalambay. Ba piano nyo surtout boyo kaka wana c'est Pasteur Moïse Zimbi balala kutu libanda bango mibale bazola la kutu na banzala. Donc entre maloba Pasteur Moïse Zimbi aloba ki pour moi intéressant ki nga na sala analyse oyo na sana moko ya balobi ce moment ba image na merci beaucoup ça merci mingi na sa rivière mutazali réalisateur na nga ya moko na lelo régie finale na moni chef Jordan accompagné na chef John na bangonde ba simbi régie finale tikana pesa mbote na assistance ya Mama Kati Mama Kati obo mesana ko traiter bino na maladie ya ba ozana problème au Congo ozana problème à Robota Luka Mama Kati azawana. Merci aussi na assistance ya Mama Fa Mama Planète artiste comédienne yepi ba ko assister babi lelo eza lelo plateau vraiment eza tellement costaud. Merci na ba obalinga rabiso c'est mon réalisateur. Fungola bamona invité nga mokona yelo. Mbote mwana mboka. Mbote Papa Zouma. Boni santé papa. Très bien par la grâce de Dieu. Vraiment. Boni musale ko kene malamu. Nangolo Nzambe. Vraiment. Absence de l'équimingi batu ba komona yote babi na kata nouvelle tendance télévision via musala oyo salaka ozomona na te dia quoi. Par rapport à Papa Alain, toujours jeune homme aza très efficace. 3 fois nani o ba benga nani. 3 fois Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire, au moment où c'est qu'il y a une opportunité, Jean-Marie Kassamba a eu poto, so papa allait à Kena poto. Ben, il a pu s'abisso 3 fois Jean-Marie Kassamba. T'arracher na biso. Ok. Il y a outil poto à Sali Télé 50, mais biso tout ça awa, tout sali nouvelle tendance, et ça a rendé mon Télé 50. Vraiment. Par rapport à ça. Bon, Nazaki na tournage parce que une nouvelle tendance c'est ali chaîne moko munene tozo sala ba filmer tozaki na tournage na Zamba na Bobo tokena tourner na Bandundu. OK. Donc na sali donc to ba 1 mois kuna pour tobeti film moko kitoko to tourner ba mamepela ba météo kaka kozwa météo na mamepelo même na Bandundu faut
Vous en avez bon, moi. Félicitations. Merci beaucoup. Là, c'était Rande qui t'a invité à Bisson Mokonalo. Vraiment, tous les coups sont permis aujourd'hui. Bandeko Balandi, tous les coups sont permis, sauf insulte. Bandeko Boya va commenter ma Boya na c'est aussi madame téléphone pour ma Zoya. Ndeko Nanga Rande qui t'a tovandi Boya. Enfin, notre sœur Peniel a posté mobile Moussou Yassika. Après, Bamakambono surtout le Bamaki, notre sœur Peniel a décidé, le col à moi signé surtout a présenté Batou. Mobile na Yassika. Mais Batou Bazo sepe la nangote, ça va nous souba sepe nango, Batou nous souba sepe nangote. Réaction de Korande Kita. Réaction nanga zaka keza mawa pona bato yo ya nzambe to yeba ki ba pesa ki biso image ya bonzambe lelo balongoli kazaka na bango wana. Bakomi ko lakisa biso sko kazaka ya ba pornographe ya minene ya mboka oyo o baza pe libanda bazo travailler parce que to yebi Peniel azaki mo sa mosala nzambe. OK. To ko s'attendre te na makambo na esalama. OK. Tanga boyi Mike Kalambai et ça biso esengo to kata abali prophète moko boye pour ça côté dans la lignée moko boye. OK. Ko bima kuna ko kesu ko lakisa biso makambo ko mo lakisa biso ezo sala soni pona bato basambela. Mais Azaki quand même moi si Azaki maman pasteur c'est pas Azaki moi si ya Moussa Nanzan. Azaki maman pasteur. Il y a une différence entre maman pasteur et pasteur maman. Pasteur maman aza pasteur ya moi si ne ba bengi pasteur maman. Okay. Maman pasteur aza moi si ya pasteur. Okay. Yo so ba aza maman pasteur tenene. Alambela pasta asa makamtuna pasta suka nango oyebi na kalezaki so zaki moi si ya mutu mo munene pozo libale za passe. To baka mo se dingwe so ke dingwa boye yo kolinga e nozo mo ke dingwe neta ba lando partout blo mo ande mwana mais bato ba zo courage yango na kumisa nzambe okesani na yo na bato oleki bato po ozaka nzambe asala bato ya lolenge na lolenge mais mutu to asala pe na mwasi na ye okomona mutaliboma pa na chéri na ye wa kolinga e kana liboma ne wana tala ba makama nzambe. Donc Peniel la biso ba porno makasi wana la biso mais ça pe na bato ka bazo linge ka pe ndenge wana pour leti yo koboya soki yo penata Peniel na mbonga bia bala yo zuma so talika image wande muto ala sala ki oboya. Mais quand même Aza quand même moi si oyo akoyi kotika bon te en plus kota la ndeko moi si Peniel elle est encore trop jeune Aza na âge oyo il faut assez remarier quand même. Problème est que se remarier net aux en côté. Problème est il y a éducation ya mutu. Au sali acte mo ezaki mabe scandaliser ba famille, ba te belé. Il faut ça nous se repentir. Tu vois? On se repentir et nzamba peso image mususu ya sika ya malamu. Mais yo zo ko bakaka na makamona ne pas mutu na papa téléphone maele. A olingi Peniel ne mikolo to mo na ba DJ a olingi ndumba a olingi Peniel. Téléphone, Maëlle. Papa n'a pas. On va que les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Bon, comment continuez. Ah, Olingi Peniel. Satan depuis la Makamo Mike Kalambai à Monaki. Pour abonner les moutés maté. Ça n'est pas toujours dans ma vidéo, n'a toujours dans ma caméra. Et le quoi, ça là qui il a fallu assez un bolimbis dans mon kili mobimba et puis à bouni même l'internet. Mais il y a comme internet, ko finga kabatu. Au moins il va la boque et botte na poto hein. Les culture na biso ça bafoué par rapport à l'éducation. Neti o asala wana o asa mwana poto ande mwana. Tu m'en meurs de yes, je s'en fous azolo bande makampo et ça culture mindele. Po ba beta mutu kuna te ba sala beauté mais awa to na ndenge na biso tutambolaka. To perdre ba culture na biso nyonso. Peniel la moto comme c'est congolaise na likamni po ane na makam na biso te. Luzito ezate biloko bo ezate makam bebe yenga pena ndenge azana fa ba ke komiseka na bato porno. Bolimbis bake commissaire kuna sala ne ba filmer ça bien azongu mbongo belé olobi na lobi Peniel pour na ngai fa bake commissaire na bato ya film pornographe pas jouer ki kitoko makasi ako continuer ko sala ngo abanozo mbongo olia kena na mabala pour mobali asinya bala aye ba pe retour ezali. Mais quand même lorsqu'on est en train de condamner ndeko Mwasi Peniel il y a aussi plusieurs pasteurs au bakoyi na même beba na notre sœur comment notre sœur Peniel azaki Mwasi ya pasteur mais quand même azaki maman pasteur te watema il boso cher o ya te ya bato est-ce espace ko ikozalate o ndeko akoyi ko sala na libre bobo ça n'a pas non le passé wana yo muto yebisinga ke a posté vidéo
a posté photo ouais mobali et c'est biso ba to sala yango ye moko muta sala so biso a to sa analyse par rapport ya makambo to moni fallait pas sala mabongo mona Congo oyo bato bali ko catholique to saki na wenge awat to pesa mon organisation nene ko sa makamba fitol manini boy ba ke na stade moni makamba sala ki OK buzoba pona nini baboya koyoka or mboka na biso photo reconnaître ba valeur ya bato bobi ka mutu ba réfléchira bien mutu ba sala o monde te ba analyse na talaka théâtre ya mbutalika so na salaka o analyse ezalaka na partie prité analyse ezalaka ozana katikati koto bazui leçon koto bazui leçon mais bango bazona ba analyse ba da ba to partie mo boy ndenge journalisme beba tu vois siko to moni makambo pene la sali pona nga na vie na ngande yango na yeko pesa ke mais na selon yo na kati mo mukende ko selon yo na analyse comme on a dit que oui il faut ça quand même au milieu du village na mono zo takine de mingi de kopeniel au kopé ça ta chance c'est que oui par rapport ya ba erreur ou yon so ya sali a c'est l'effort à reconnaître en soute bazala ka millier na village so qu'ils ont un problème moko entre deux parties ne na ozana millier OK mais siko ka ezaka ya ye moko aza contre nani parce que Mike Kalambai asala makam na ye yepe na majabu na ye kuna na pembeni yepe kana ye makam susu ya mwasi oyo ba ko sala featuring wana zawadi wana ba na makam na wana zawadi wana za makam susu siko penila za contre ye moko on a pesa ba analyse na circonstance na pesa par rapport à marche na ye qu'est-ce qu'elle devait faire par rapport à makambo et comment lié vraiment na sala lo roté na zo pesa toli ouais so ki ayoki message o le finga pona bitango ba l'accès kaka surtout mwindu na ndenga kofinga nga mwindu asele yo nzambe na nga sele yo change obi ke sele yo to banda obenge rabi ezaka nzambe na oto sa l'émission mona lobili makamba Kabila na mama Olive na lobi yaboti ko komisa Kabila Jésus Kabila za les mêmes hier aujourd'hui et éternellement té pour Kabila za assassin hier aujourd'hui et éternellement oh Kabila za ki na pouvoir Kabila lekani atiki pouvoir bozo finga ki kaka même si Félix ba leki bono finga ka do Kabila tika li vine mobimba za ka assassin. Tu vois? Donc, yango omoni photo lo bana ba vérité, hein? Photo lo bana ba vérité. Likambo essayer leki. A comme une étape mususu peniel, à côté ce qu'on étape à comme une étape yani ya repentance et puis ya changement de vie. Bato balobi par rapport ya mibali o yazo poster mibali o yazo bimisa on dirait azo ça la bras de fer na papa na biso Mike Kalambai réaction na yo par rapport na. Non, aba peniel o ça la bras de fer, te peniel a comme une business ya sexe na ye olobi ozo ka bien te peniel azo ça la business ya sexe na ye azo la bras de fer na Mike Kalambai te. OK vous comprenez? OK donc hier azo a besoin que à faire voir bino que ba client bazaka toujours bazana demande bazoyaka soki yo posa na pe na besoin on peut okende bo so mona ke loko ngoti bo ka mona ke ngonde bo sepela ke na ngotote so bo sepela ke na tout le monde peut venir. Donc comme on a ndeko penende mibali bazo pousse na pembeni basana bon ba client basana mibali o bazo ninga na boningo solote c'est ça yango olina comme prophète Fulgence na prophétiser siko na prophétiser na comme Fulgence na prophétiser na banoki na yepe na mbala na ba bo yoka simbala ndeba koma ne bakoko bazana ye ozo bio yeba mais okope ça ndeko chance c'est pourquoi attaque oui azan ndeko mwasi mutno so zanga berère te tokope ça ta chance abongo na motema donc na yo tininga na pesa chance ba pesa na mutu nyo sote. Tu vois, chance batala ka moto ni ba pesa chance. To kumisa léopard to pesa bon chance ba gagner. Mais elle peut aussi changer parce qu'un découpé. Wa zo be ayo ka na nte, moto lo ba yo ka te. Et ça ko na bo ba nga edingwa bongo na mutema. Combien de fait dingwa bongo mutema na fino ebi ke dingwe, alo be na tiki na nga ye lo be mo na so zongi ne su. Pe ye wona dingwe ni kolo. O ebi ngote. Siko ngeti nga bo si na nga net so bi na nga Kongo ko bonga. Et ça to lo ba ka ba slogan. Pour ebonga ils ont ba fort photo conjugué aussi notre mais fort wana au cours ils sont peine de compagnie que oui soko lingo changer vu na une de compagnie azolanda yo azan de moi c'est ta petite sœur toi mais qu'on sola bien parce que ils ont un million de personnes au balandara biso ba responsable baza ebele tant tout ça ba analyse il faut tout là ça quand même ba tout que oui au moins faille oyo salaki pour obongisa il faut que ne boue attaque moi na mobile de compagnie azolanda na moment oyo message nini ya malamu oyo ko pesa de compagnie par rapport à berère wa salaki o ko ikobongisa. Merci les qui n'ont pas peniel. Ceux qui ont diminué papa Zuma à lobby pour n'anga conseil n'anga liboso zali ke ozonga na Mike Kalambai. Yo bien yo ka conseil à osala ngote. Premier conseil n'anga parce que Bible. Azonga na nani? Mato yeke wapi papa. Azonga na Mike Kalambai mobali na ye parce que maboko la bana na bango.
aza déjà engagé dans la mutu moni que tozo la siko eza pas nos trop tard babalani pas nos siko selo yo eza trop tard ya zaki déjà na mobali et puis divorce na bango salamaki est-ce que ça maki d'une manière propre tanga bali mutozo le basiko azui mobali est-ce que zongi sibilo kama ekalambai oloba makambo zo ba te procédure nini faut makambo elandela mai kalambai ya balaka ye lokola azui mobali mususu donc il faut bazwa d'autres au mai kalambai apesa ki ba ko zongisa c'est pas fameux mai kalambai ba ko boya ngo ko pesa tanga rande kita non na futi ndako te na futa tanda ko na mbongo wana parce que mbongo wana aussi lota ba futi ngo te libala neza fo libala na ebisio na totanga bible omoni ndenge alinga bala libala nyonso ya kosala po za la quitter il faut azongisa la mai kalambai o nyonso ya pesaka donc mobali wa tanga zo ba kazo bala mwasi oyo il faut zongisa na no biloko akala et puis apesa biloko asika olingango yebisanga so olingango parce que ba parents ba bateko non lokwa tozoka mbongo mwana okende siko akeka bo futaka mbongo kuna biso tozwa te rien ba pa olinga ba zo biloko susu parce que comme da commerce il y a aza entreprise otia zo tambola na Vodacom to Tigo aza toki mama proto zo tambola donc zo pesa makamu partout bozo ba bombo nyonso na compte Lupemba oebite conseil Peniel zongela frère Mike Kalambai parce que o déstabiliser vie na ye po mutu nyonso alingaka abota na mwasi moko po vie na ye lobi ezala malamu azala ba po omoni mibale ozwi wana yeba dabo komi na problème bana no wana obando lingo tsaka makamna ba wana mutu wana air moko bando silika za mutu asepeli mais air moko bando silika tanga mona Mike Kalambai beti conseil kuna zimbongo ye koto ba senga mbongo minerval bana tatala bango kuna to zo mbongo ba grenadine soke mati a otomboka et yo Lucas soit ko abando ba n'importe quoi tanga olo bango bo commissionno olingi soso linga pe ba makina e linga pe ba biloko belebele tu vois so ozongeli Mike Kalambai e kozala bien bible bito zongela bolingo na biso ya kala okozongele zana trop tard te pona ngeza mais azana maboko mutu mususu na minute oyo azolinga ndakende pona babali ete ne bazana nzamba ba l'état pa déjà wana photo YouTube bako efasango ba bengi ba service nyonso ba efasango bako tumbango lokolo émission e ko zalate vous comprenez ya mibale zake lokolo saka image wana obima na réputation mabe ya liboso obima lokwa film moko ya ndumba ya Tchel ya mibale oza kende malembe ya mibale kende malembe bat ba Holanda yo ke malembe ya liboso Tchel hein obima na image ya Tchel ya ndumba parce que ndengo salaka wana okesena ba Tchel te donc même mesure ba Tchel bazanango donc osali ki toko l'élite po niveau oyo sayela ki do eza musana yo ya mibale impoli ozo sala ba vidéo ozo kota nani so oh maman na yo ozo finga sans pitié donc ezaki image moko la kisio mutu mabendeti nga na mwasi ya ndenge wana bi yote mais mwasi lo lenge wana moyena bala ezate alors soko lingi osokola image na biso malgré tout le makande to ba tozo blessé ozo sala passe pour vérité za ndenge wana ezako mutu azoki pota et comme na ba tofi na fo ba fina nga zo ka pa passe c'est vrai zo ka passe mais tala penser na biso za nini penser na biso ali ke olongwana caché aux anango ba tout le monde ah non abongola motema ah non ye pena en tout cas tout le monde va passer ba Jimmy Chouaga ba koyaka suite na moi comment ndeni ba changer ka ti lelo na ndenge ba koma na suite na bango ezaka image ya malamu mais yo zo continuer ka opesa ba image ya mabe frère azana ba problème kuna ya ba majabu soki ya nini na o basaka zawadi na lokuta se posteler susu image mususu monteke awa analyse bandi pona frère kuna akosepela te moi ça apesela mbongo bato makomo zoazoye ye mbongo ne kenda perte tu vois
donc arranger ba image wana nyonso ozongino mutu malamu ba fingio bien nzamba pambola bino nde batu en tout cas ba jara batu ba lingo wana nasi ba ya susté et comme bena ya batu moko ya bien conseil olinga pesa ya mwana conseil opesi ya mwana oui ya mwana OK sikoyo conseil na mobali oyo bazana penyen yo ba famille no yoksi bango soni la famille na yo ndenge osali bongo lingi penyen en tout cas même ngaso za grand frère na tolo bana susté na ba argument nyonso ko pesa na yebelo ko landi moi si balandaka biloko ate balandaka bizaleli ya moi si alandi nini ndeko na ngai alandi nini ya talaki alingi moi si penye na za moso kwa basi nyonso penye za kwa nyoka moi ça l'image nzamba lakisa biso penye za kwa nani nyoka image on nzamba lakisa biso ya moi ça nyoka c'est-à-dire la ruse penye la yaka nyamu mais soka ngo tak otikali libela venin ole mon ma kambai ba pese des fois vina tala image de ton frère Mike il est ça sous bien se ne outi pas nani il y a un bible celui qui trouve une femme trouve le bonheur alors si on trouve le bonheur tu sais qu'on trouve nini merci beaucoup Zambalola Makamboyo ma soeur moi c'est que moi je peux te dire pour encourager yo na monaki na Instagram na yo tu as posté le mec en question tu as posté aussi test moko chakiwana je mets les tests ya koloba ke oui on dit ko yamba vraiment nzambe ko mo kontipe mo bix na yo donc ça permet malamu moi je peux te dire bonne chance tu es encore trop jeune ozana bana bazana mike bazape na besoin un papa responsable courage et belé ndeko apesio conseil donc c'est important yango wana merci beaucoup on en passe interview à pasteur Moïse Mbie j'aime na début à pasteur Moïse Mbie j'attendais pasteur Moïse Mbie à lobby nazalaka na ba camarades te ba camarades nanga eza ba mi ya papa nanga navana na papa Kankenza navana na papa Moïse Mbie papa Sony Kafuta navana na ba papa Muku nani papa Muku na papa na biso ya limité nani Mutombo Amen TV pasteur Léopold Mutombo ambabouche to vanda to solo na bango soki likambo lo bana bango na lobi na bango mais na kokota na kati ya muzindo tant batunier qu'est-ce qui se passe entre toi et pasteur Mike Kalambai abi il n'y a rien pasteur Mike Kalambai azam maestro abanda succès liboso na ye pe apporta mingi na pasteur Mike Kalambai album a liboso pasteur Mike Kalambai muta beta piano wana tous les pianos ba senteno surtout boka na album wana maloba pasteur Moïse Mbie s'il vous plaît erango botinda ba jipte comme nous commençons à subir vite beaucoup motinda ba jip ngaite bola interview pasteur Moïse Mbie ye moko ezate obatie son ye moko abi premier album ya pasteur Mike Kalambai ba piano wana no surtout boyoka sente wana surtout boyoka muto beta yango c'est pasteur Mike pasteur Moïse Mbie azana problème na été réaction na yo tango taki sortie médiatique ya pasteur Moïse Mbie c'est le ba propos na mona ki maman vocal ya wera olobi na mona ki mbala moko vocal ya wera na ndenge ni mokili bayebaka moto ya malamu te bato misusu bateyaka maloba kitoko ya nzambe wasenga me bazali basali ya satan pi Roger Ibuna kasi ndako ya nzambe nde motema ya moto c'est Dieu qui va nous juger bokamro bato wana bapesaka ba message toyeba yango te tala ba vrai prédicateur eza bato wana ba werera ba oyo ibokecho ba werera ba jibira bato wana ba wazekwera bango wana bana ba thème pe masolo ya bonzambe obiso ba chrétien toyeba te oyebi dernière vocale ya dernière finition ya nzembo ya mwana 13 ans mwana na loba nini awa bolingo kei na kokota na nga losambo nzambe eme ya kosoulager nga mateya na koyokaka na ba louange yango nde kitisaka motema nono lomboto na kokite kokangela moto o nzamba asala na mokili kanda toza bakufi tika toluka nzela oyo nyonso se ba souffrance yo ndimi ke wera kote ya mateya ndenge wana ok tokomi ndenge bateti ok pa nganga tele babi ah papa yo kokota pa nganga yo bina kokota kana nko
yo ngango kopesa conseil te nzamba lobi la nature elle-même ne vous enseigne pas nyonso nzamba kili te ya biso ba via ba Messi ya ba Cristiano ya ba Tyson eza po te ya biso tango tali ba 24 heures chrono film a Jack Bonnet nga bona muta Jack Bauer donc so ye pona nga makambo keba na ida na yebi makambo pona tala ka film na makasi mais c'est ba service na biso à l'état ba tala film na kutu ba tala kutu ta TV alors ba makambo tu sens que makambo azo beza makambo eza na motema na été yo moni a lobby munoko ne motema ne lobby ndengwana te tu vois kalami te bazana ba camarades ba no tamona ba o wana ya ba Frank Moulaja bazaki kiri yo bien ngote oyebite que Moïse ba beba na Denile ça sera combien de missions alors ba non yena ba ninga ne ba kabwani ba otela ba poison tout ça mais si quoi ebisio kazana camarade est-ce que vous comprenez nango makambo azui na trahison oyo amoni ya onde mtepesi alo bakana ba camarade te parce que ça kana nias moto sala quand même sous mutu toyeba ene maza camarade na ngati mais kotambo na bango ba master baza génération ba master kolobake a soigner ka image ba pasteur ozomona oyo bato matala omoni bato pena l'état ko akoza na mayele na ba pasteur omoni mutasi munduki soka longoli munduki akomi criminel ba pasteur ebele ozomona ana msusu na bonzambe nzamba sa longola bango oyo Patrice ba pasteur Samson pasteur kinga nzamba sa tika mais ya tambola kana teni ya soda msoza soda boyebi ka za soda mais azana des secteurs soit que côté mota mona teni boyebi ko azaka soda nzoka na armée ba yebi na bango Yesus te ba sala nzamba na zomona combien bango ba ya na ba message le bango ba changer ba message ta ba poster biso ba image ne ba weli majabu ayo moni yango te na nini omoni yango te tango asali ni na image na yaki ya liboso tango Mike Kalamba a PC réponse est-ce que niveau bazele ba camarade est-ce que Mike Kalamba ko sa vidéo ndengwa Paul bake yo leki ba manjabu na bonzambe tango lobi ndengwa c'est un message na lobaki boye wenge kabwani ta ba kabwani boye makambo ba lobana ba sangani bobo sani yango ta ba zongani bobo sani ba makambo ba lobana fallait ba kangela bona ndako mo ba lobana yo senga pardon ba sengani ba pardon te ba sangani kaka koka sapete ne basangani wana bana mitema baka na machette na maboko ne bazana so nzamba laxi image na caméra ya bisoté oya ba Jordan Pandu te ba rete so nzamba laxi image ya nzambe za transparent na omo ba msuba na ba biloko na maboko ba simbi mais kota la j'essaie un peu de regarder l'émission du début jusqu'à la fin. Pasteur Moïse Mbi il était clair yakolo baboy a un problème mon côté avec son frère Mike Kalambay. Il a structure Madjabou. Il a bien précisé puis à répondre Boui. Il est carrément impossible à soit structure Moussou parce que structure il a cité Bethel. Et ça permettre yété à que de vers structure Moussou. Mais il ngola ça que oui problème Madjabou yango de bonus bangote. Yango na bité yo osa analyste yo zo tala ba dire na bango. Satana soka yi alobande nini. Bolia Nabino, alobi makama bien. Ça t'attend ko tenter moi si. Alobi makama bete. Isa kitoko, aleki pe kitoko. Mais na sima kitoko na nini yaki. Alors ngai na yebi bato wana toyebani tant toleka na média ezali esika moko oyo na komolinga to ça l'effort ya koloba na ba vraie vérité pour ce tolingi Congo échanger. Oyebi Bible batea, soki Moïse Mbi atangi Bible na ndenga vrai. Asa makambo sa tende Bible sengi biso. Est-ce que tanga ona ndenga faux? Azotanga ngome abo yango papa principe la Bible et comme so mutu pamba simple Jésus Christ avana ba ekoli ba yeba te ke maître ye wana baza ndenge moko numonde tozana lendele out master na biso to ndenge moko ki na télé 50 wala ba no ba la ki na RTNC kasi soki bo ndenge moko Bible binil qui est le maître. Tant que principe la Bible, oh Jésus a l'accès discipola, l'accès de maître, nazanani, tout ça, au sentir que, bateau makambo bate ya biso bate, bango bate ande bandimba mite ya raté. Ce makambo bate ya ka, ba pardon, ba makambo tout bate, ba so sérieux ba mate. Ba mate no ça aussi un j'ai problème avec un frère tout wana bate ande batu. So comme il bango ba sala ngote. Na beto so prononcer so parce que na muta théâtre, bolongo la ngate, to banda théâtre ba masumu na ba kimbatseke, na ba mangobo, tout ça ba théâtre. Tala. Maman moko akufelaki mwana papa pasteur akeko exhorter maman tuka tika kolela eza makambo yaka eza vinza me mutapesa kanza mutazwaka
Maman paye, avec qui pasta, à tiki. Un jour, bah, ici, maman a que papa pasteur, moi, c'est na koufi. Il n'y a pas que ça. Nous, on a pasta. Pasta, tika kaka, ils ont ma kambu, nous avons tapé saka. Alors, pasta, nous avons tapé saka. Ouais, je sais que moi, moi, si n'a penza, si vous avez que ça passe dans la sous moi, si nous sommes allés ça va déterrer problème ou comme il y a un. Bah, doit bien harmonie. Ya muninga okende kolobaka même phrase olobaki yo pe komelio ndima ka ndengwana mais bango bazana di mal ya kondima makambo bate ya kabato kende ka pa pasteur mo likamo ekomele ba yo ka tena muninga bise ke mikitisa omona ki likambo ya kankenza na soni kafuta omona nde bando kende est-ce que nde bate la e ko koma bongo buzu sa ba aventure ndeni deni les nenga jama makambo natali na émission moko lobi arbeta seleo soit le mot qui pasteur à qui pasteur pemene à moi matita obeka selo et c'est temps bater à bon bater ngo kutu pasteur moko boye alo ba ona longola nzambe nakena na beti mutu ah papa oza mosala nzambe ndenge ni bater akuna bongo mais ce que ça le bien bongo kuna ndaba bloko na te ya quand même le média ba ça notre pasteur lobi que oui a fungoli motema na ya oloba ke oui c'est vraiment son frère a fungoli motema te ko fongola motema ezali mota bazaki na show na makambo na fallait ba likambo mo na TV ba sanga na baloba ke en tout cas bolimbisa biso likambo o eza bongo te lui c'est mon frère tango likambo ezaki show bo sala ngo te tango comme na suke ceci nango déjà batu image ya mitakala to bosela biso makambo so bongo so to ça message batu ba lukaye frère Patrice abi na ke ko lukaye ba lobi azate yo tala ba image te papa ozo makambo nini na moment makambo sala ki show ba luke ba mona ete ba journaliste oyo nani o tozo tala o nani Pierrot wana avant kima makambo na kima ki wana Pierrot kenda ko luka e ba répondre ezaka pas pour na kozwa et puis ça l'interview na ba journaliste moko je crois ya poto albi ke ndeti bino so boyo ko songa na ba chaîne musu na le kate na le kate et enfin kaka na kati ya émission le pasteur Moïse Mbiye alobi andimi aobala sikoyo. Pasteur Moïse Mbiye a dit azobala mais aobala une bonne femme. Réaction na yo par rapport yango parce que une bonne femme n'existe pas. Mutaboma mokilio komone Eva aboma mokilio notre mère, notre coco Eva a salisa Adam perte na vie Adam azaki tala botanga bile botanga ngobie sono bindenge ya nzimi alobi ke oui andimi sikoyo alobi andimi abi aneo yo silate andimi azobala parce que alobi ndenga azobala bongo aotika musique abi aotika musique akoyemba lisusu te pourquoi parce que il faut avoir soin ya église na soin ya mwasi na ye quand même c'est un message ya ko encourager c'est la repentance à se repentir. Ouais, ça signe la repentance. Yo mutati a bon motema atika banzela nyoso ayebi pourquoi ba tiki musique. Parce que on mutana musique on bande ko pesa ye accès olobi papa Zuma émission mo olobi ebilo mususu ezoleka bande ko bazola nanga bien soki mutu alobi na komi na likambo oyo pona tika oyo c'est que amoni ke nzela bible biso ko moni loboko na yo même loboko izo mi banzela mabesa nini kata yango ti akati nzela musique ayebi ke msu musique ezaki nzela oyo e bana ko mema epe na ba mabe mingi il faut avoir ce temps pour se concentrer na mwasi na ye mais partant de cela la question on lui que une bonne femme n'existe pas notre Seigneur Jésus-Christ même si moto malamu abi moto malamu azarate moto malamu ya nzambe yo ngobi sanga une bonne femme existe. Oh, mais ça n'a pas émission sans maille. Une bonne femme existe. C'est un point d'interrogation. Une bonne femme n'existe pas. Parce que quand même, ceux qui sont au quotidien, au passe à lobby peut-être une bonne femme ou accompagner le ministère quand même. Bah, on a un problème. Il y a ma casse qui est là. Ndeko nanga tubundana satana. Nyonso mutu mota linga mabe komela mutu to linga malamu mais tant satana ya kataka mfutu. Ma Bible lobby batumi balé bazwa ki likanisa otonga ndako moko atongi atie fondation te muso atongi atie fondation ta mu pepe yaki mu pepe yaka o azo bana fa mu pepe et c'est moi ça retenir na mu pepe pour azala banguna ta banguna so ba test ko moi c'est cible siko po so za mosa nzambe ba otake yo so bazuyo te bake na mwasi so bazu mwasi te bakiti na bana ba to baza ba poli na mukili liboso na bana ba pasteur na kosi to balubo ba te to na kosi te bana ba pasteur c'est que ba demo ba papa ba bimisaka ba kenda pa bana na bango
parce que attaque kozala tango ya zokumisa bonne et puis tanga bien ndimi na tuni liboso ate ya kanini alobi ata bovandi bosangisi stade de Martis ko andimi stade sanganaki yo na Moïse Mbiye talibino. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Dernier message dans les accords qui analyse na biso to sala ki yango mokolo lelo pona ko te ya bandeko bien que tolobi ba maloba mususu MC et sokiso to sala pas mais ka ko supporter biso parce que photo le bilan ka bongo parce que ça ba vérité et bimaka ndengwana to sengi na moto nyoso ko la émission ala nango malamu soki place mo tolobe mabe oloke na parquet na ona tinate et belé bazana kuna ba innocent ba boloko bato baza kuna mingi za ba innocent ya reboté innocent oyo asali eloko te magistrat liembongo procureur asali bavanti muta bata se retrouver kuna okozwa nini soki okangisi ngai pona lobino vérité to banga nde nzambe yenda za na boloko oyo eleki ba boloko nyonso ato okangisi ngai yo boloko nzambe okangisa yo muta ko bimisa za ngaba obimisa ngai parce que nzambe wana akoya ko bimisa ngai nga bimisa polo na Silas ponga lobino vérité okangisi ngai yo tribunal ya nzambe kozala. Numéro de téléphone peut bambote na ba oya yo 089 69 80 766 mbote na ngai na pesi epai ya vie na ngai kulpa di kundi liswa ndeke na pesi mbote na ngai na Arafat Mantezolo noko na nga propre na pesi mbote na ngai na DJ Pro le naturel mon producteur et puis na pesi mbote na ngai na oncle Fedeka Beya fallait ndo za gouverneur à Congo mais ba tricage kaka tala lelo yo na pesi susu mbote na nga pona kusukisa na mwana mwasi moko ba benga kaye point ye mo kayebi boyo ko maso mwasi na ngai. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Nalingna s'adresser à na ba pasteur ba papa nyoso tout le quoi ba papa Kankenza, je vais vraiment citer les noms. Ba papa Kankenza ba pasteur Soni Kafota. Réconciliation o esalama ya pasteur Mike Kalambai. Na pasteur Denis Les nga na mon sens na ngote. Parce que le mec en question c'est un péter na numéro 001. Le vrai réconciliation o nga na zelati le ba pasteur Bosala. Eza ko zo pasteur Moïse Mbiye. Na pasteur Mike Kalambai ko sangisa bango. Mais ti sikoyo pourquoi vous faites une bouche bée? Na interview à pasteur Moïse Mbiye. Il a bien précisé avant d'arriver papa on a surtout en babouche ba olia ba solo là. Mais jusqu'aujourd'hui pourquoi vous faites un silence? Alors batumalamu okutu oto ko ba ke bolandela bango wana. Pourquoi bolandeli un péter? To comme vraiment na suka émission na biso. Abonnez-vous, partagez l'émission, commentez et observez vraiment malam. Soki nzambalo la azongite tomonani na mikolo oizali koya. Bye bye.